Saratola TV. Na pesa déjà message wana. Na moni Ursule. Tant na moni Ursule a moni ngamba mo abangi a kangami siko na komoni soki ba monyo sikoyo ozo bomba na neti ba mona oti. Ozo bomba na ba mona yoti. Mais Saint-Esprit a dévoilé penze longi na na moni Ursule. Na kwa mira kangami. Tala ba sapato bato bele tala ba sapato nanga ya ye moko sapato nezaki na kati wana e panzana. Na oloba makambo solo na miso nzambe. Na kobanga wana na shoko wana ko kamwa mama na yebi yo te to mona na te na tala ko kana théâtre. L'air wana za ko ta théâtre. Saratola TV. Monsieur t'a dit ils a passé peu mawa mais ils ont l'accepté so kaka makambo toloba toko saate prophétesse wana na ebiete ya pesa ka ba professeur pesa ba prophétie pour na batu na famille na ye baza na batu bana mikakatano ebele ba luka ba solution à vie bazo zoate nzamba zo l'accepter. Saratola TV. Et là on nzamba zo sanga place wana ezali ke Ursule asalelaka ba étoile na robomba te. So ozolinga ke nga na bomba na robomba te. Na ko bomba te. Ezali pona bolamu na ye moko pe pona ko sauver bato baza ba ignorant. Saratola TV. Partir un message on est dans soira décision en kotalaka plus jamais théâtre j'avais compris ce qui se passe dans les théâtres. Na bato mususu o baza na théâtre. Ngaso nzamba yebisinga mutena otanga kombo na eti. Na opesa pe message pour na eti. Po nzamba yebisinga yote po na ye. Nzamba yebisinga makambo ndeko sila message apesa nga yango wana. Na kokosele likamte. Nzamba lobaki nanga makambo kobota na ye. Po nangeza message mo nzamba apesa nga ya kitoko makasi po na ye. Tant nzamba apesi message mso ko reprendre moi na ye. Je veux le dire. Na bandi ko zo ba sapatu nanga. Na no sapatu na ye wana ekatana wana epaso epanzana na zo na bwakeli yango. Na boîte en place azalaki na bandi ko zo ba sapatu nanga na zo kongola ba sapatu nanga na choc na mbangu Saratola TV. On a bima on a kende na ba sapatu nanga ye ba sapatu mso ezalaki na mikolo nango ezaka bato oyo batalaka ye oyo o ba sa captiver na zu ba sapatu nanga ye po na bima. Saint-Esprit c'est quoi azo ebisa ngai message on ngina pesa susu na ndeko sina pesa na bandeko botala kai bandeko signe ya sapato nzamba pesa ki ngai ba sapato nanga o Ursule yibaki eza d'abord ba étoile ya bato. Saratola TV. Ça c'est grave. Ici la Sarah a sa film net botolo bela bilan négatif ya nani ya Belleville tozolo bela carte sur table ya nani ya dinana osomoni place si la osala ba film pechanga osala ba film non omoni place à fongoli chaîne abi na okocha ba film semaine même pas siko yebisanga campagne moi sur azosalela ye non ya nini. En tout cas il faut faire très attention qui sont les fans yazo lukela pechanga héros ba fana pechanga ba tala nini ya pechanga pechanga tcheli bango de nini siko batala po ya osala campagne de déstabilisation donc chercher ya ko yinisa ye et pas batu na bandeko na ye ba étoile ngo ye pechanga zo yiba batu be étoile batu wana ba fongoli porte ndeni popo mutayi be étoile na yo fongola ki porte etambola batu wana ya ndenge siko. Saratola TV, la chaîne qui assure. Bah, voilà, bandeko balandi ya Saratola Télévision, bandeko balandi ya Top Media Télévision, Mbote Nabino, il est temps de vous informer. Ezalaka droit Nabino de voir nangai na mama Saratola omeme Nabino makambo yo bolingaka mingi bandeko balandi, vous allez comprendre que aujourd'hui ma voix ne sera pas ndenge ezalaka parce que c'est trop bitumba oyo ekomola ta forme mususu bandeko nangai ba congolais et congolaises en tout cas soyez prudents soyez sages mission ya diable na moni elingi e bandoko kisama et pas ya ba faible nous biso totika porte au poelele te bandeko balandi
Na attaque nangana, vous avez suivi moi biloko mi balemi sato oyo réalisateur Atieli Bisso pour et annoncer couler la makambo na kati ya émission oyo. Aujourd'hui, nous voulons parler de cette prophétesse Mama Adassa oyo. L'internet ezali na moto ezokopela entre les comédiens et puis Mama Adassa oyo amemeli biso prophétie ezali contre Ursule Péchanga. Sur cette émission ensemble avec vous biso tozali ba pasteur té. Biso tozali ba prophète té, ba évangéliste té, mais tozali parmi ba oyo pe batambola kanali memia na bobangi nkolo tokendaka pe lo sambo mibeko pe ya nzambe to yebi yango. C'est quoi le rôle ya prophétie? C'est quoi le rôle? Il y a servante de Dieu ou bien un serviteur de Dieu pendant que Yomonique de l'autre côté moto ezopela. Tozalina Mama Sarah Tola awa, toko solana Mama Sarah Tola na émission oyo, mais avant ngana banda émission oyo, nazalina mon message. J'invite encore une fois, j'invite Bana Nyonso ya Congo, famille Libota, surtout famille Libota, je vous invite, vous à la distraiter. Vous à la distraiter, distraction et zalaté entre bino, division et cotaté entre bino, confusion et cotaté entre bino, entre même les artistes moussousou, au bino boyebiete, bazalakana famille libotate, soyez unis. Objectif ezali, il y a qu'à soutenir, il y a qu'à accompagner les artistes comédiens pour que Moussala Nabango et Kene Liboso. Voilà pourquoi moi et Mama Sarah Tola, Tolobaki plateau Oyo, Totiki espace pour faire la promotion de Maman Nabiso, Nabatata Nabiso par rapport à Moussala Nabango, Bazoko Sala. Bilan négatif, Nakanisi bilan négatif ezali sur tous les plans. Bilan négatif, le lot au Monipe est frappé. Si na l'église et zute pas il y a maman Adassa bilan négatif et là tié bilan négatif troisième épisode déjà ezali avec maman Belvi Kondi en tout cas toi qui ne ko s'abonner famille Libota to kota na distraction te maman Dinana maman Ursule Péchanga maman Sarah Masiala maman bino ba nyonso décor président Douche président Hans Luzolo président Sai batu nyonso o bobosala ka théâtre que maloba mabe ya batuna ba campagne mabe est divisé binoté. Voilà pourquoi nako kanisa maman Bijon Ketani mis le respect. Merci beaucoup maman Sanva Droker pour na passage conseil au bon na papa Jean-Pascal Leka. Maman Zozo, la femme de papa Noema Vakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, maman Emilie Setimainga, maman Yvette Mbangu, Bertin Konde Mbongo propre. L'infirmier clinicien depuis Montréal, na Calgary, depuis Canada, na Montréal, excusez, Calgary, parce que j'ai une grande famille na Canada, na Calgary, voilà pourquoi. Et il y a mingi, donc Nzambe Azala Nabino, na linga kabino mingi. Josué est en train de réaliser cette émission, donc nous avons extrait à filmer, et puis on se retrouve tout justement après pour Tokota Maman Sarah Tola. Merci. Sarah Tola TV. Respect en fait, c'est ça être bien éduqué. Mais quand toi, mon père, vient ici, ça veut dire quoi? Il y a des enfants. Donc, ils sont mal éduqués. Non, en fait, c'est les comportements aux autres qui sont ça la vraiment propreté, tu vois. Moi, je connais ton père, c'est mon oncle. Au grand jamais, on envoie dans la matière de papa Bino. Non. Parce que papa Bino a un tapis rouge. Champagne, bouteille, champagne. En tout cas, je n'exige pas tout ça. Mais je demande le respect en fait. C'est évident, ça se voit, tout le monde le sait. Soyez que vous respectez. Et ce n'est pas bien. Ta façon de parler, tes agissements, ça prouve que tu ne le respectes pas. Et je ne vois pas pourquoi tu vas les faire. Mais s'il ne veut pas qu'il va manquer respect, il ne pas. Ah bon? Donc si je comprends bien, toi, tu manques du respect à mon père parce qu'il vient chez vous, c'est ça? Il peut rester chez lui. Dans ce cas, si ton père vient chez nous, on a peine à manquer respect. C'est ce que je trouve normal. Pourquoi tu cries d'abord? Pourquoi tu cries? Je t'ai parlé doucement. Je te parle. Pourquoi toi tu cries? Pourquoi toi tu cries? Je crie parce que je suis chez nous. Je suis libre de faire ce qui me semble bon. Daily, être chez toi, être chez tes parents te permet de traiter les gens comme tu le veux. Oui. Ah bon, je sais pas. Oui, ça me permet de faire ce que je veux. Non, ça prouve que tu n'es pas bien éduqué. Oh, c'est à ce point. Pas jusqu'à-là. Écoute-moi, écoute, je n'ai jamais dit que tu étais mal éduqué. Écoute,
koya pa na bino et l'obité que je suis inférieur à vous. Mutoza inférieur ou supérieur à moninga azati. Je viens te parler parce que par rapport na yo que ça linga bien, ça m'a dérangé. De même que yo moi na mon koto linga va manquer par un respect. Moi na mon koto linga. Je suis venu que non, je viens te parler tranquillement. Yo muto bandi o ganga. Ne pense pas que ngana na munoko o ganga. Ngana na munoko o ganga. Je vais faire toi d'abord. On a les problèmes. Pas la bango, abandon traiter de mal éduqué pour manquer papa bango respect. Que papa bango sera y a mis sur ton finger, que rapport que non c'est si toi j'entends que quelqu'un manque de respect à ton père, il y a quelque chose par là. Non seulement manquer papa son arrêt. Non manquer papa son arrêt. Luna, on se attend on respect. Hein? Tant tu vas code nini, il y a quelque chose pardon au deuxième. Voilà ce qu'on dit nani, yo be pas non rien. Tu peux non. Hein? Il y a quelque chose. Pas non rien, on peut mater. Oh. Nani maman yo obini oyebi ça moni. Moi je suis na qui va rapport bref ouais justement que boso répondre voilà question rapport là boso répondre papa bien te bo mon cas papa moi papa me donne question rapport s'il te plaît c'est pas ça le et nous plaît on a déjà en fait il y a on a qu'on se plaît on a au conseiller d'ailleurs c'est pas bien mon père par respect en fait parce que nous sommes de la même famille ceux qui prennent mes abats règlement en famille n'a aucun fait qu'on réagir ma bébé mais n'a préféré n'a ma lèvre qu'on réagir ma bébé na camarade non pas donc yo babisco obi ndo bimay ko bini na ko le bango ah ndo le après on va la nitobi tout luna ibo pour la non mais moi mon côté olinga ba manquer papa na respect ya quelque chose moi na moto olinga ngo neti dai est-ce que dai la côté papa tata na bino na yoga tata na bino azape ya poli yoga na lipo non mais bino so bona bino ndenge moko na bino ndenge mona muni tina nina ya te yeke so benga moko na muni benga autant tu suis en rouge avec toi on va ça biso non c'est pas pour on va ça biso ni d'accord le bon on a sapé on bien sapé là le bon il y a le lego yeke show tout le temps on a pas ça rapide yo da motu tellement là toi yo tellement la vie tellement bima d'accord na yo stukela ni biso zaninda il y a pas de problème papa la ngane il a sa dignité arrête de mélanger moi personnellement je reconnais que ça arrive des fois pour manquer à papa on peut accepter moi là yo solo tais-toi c'est quoi ça et comment c'est un bon niveau et comment vous venez Saratola TV. Voilà, merci Bande Walandi de retour sur ce plateau. Nakanisi Wanezali Kamwa extra muki nangambu ya film o ezoleka déjà na Bellevue Télévision. Allez vous abonner massivement Bande Walandi ya Saratola Télévision, Bande Walandi ya Top Media Télévision pour que nous s'abonner massivement pour partager film wana na ndenge esengeli bilan négatif est déjà disponible na Bellevue Télévision. On est juste 3 petites secondes une façon ya olatsabino couleur makambo ezakuna. Je suis donc au fond la gaboye tozo maman Sarah Tola poto pesa yembote la tola bonjour. Bonjour Tadingala pa bambote belé na ba meilleur fan du monde.
président bébé na Pesiombote, la présidente maman Nathalie na Pesiombote, bambote belé na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci à toi maman, un grand merci Susuna Amélia Mweba, la privade de Orlando Domingos, namoni honorable Jenny Beta industriel, pourquoi pas na président Charles Tamboué, et un grand merci les Susuna l'homme, c'est l'homme en cœur, papa Diego Milito na Pesiombote, Bambote Belé, na Pamela Kabea, Wetu, Edwige Kala, na Pesa Bambote Boekale. Ah, surtout Edwige Kala là. Eliezer Kano, papa Edi MK, Bambote na maman Makiala Kumba Sol Mbemba, Dalia Onyema, et puis Debo Bouchab, FBI, et un grand merci na Ozia Massamba na Pesiombote. Merci vraiment à Batounion. Sol Memba déjà. Il y a Zalawala de tous les temps, de tous les jours. Mon président bébé, la présidente maman Nathalie Ningabino Mingi vraiment parce que vous portez na mité manabino bo sombanga na ba famille nabino et un grand merci na abonné na nganyos tout oyo boza ko soutenir bozo continuer ko soutenir chaîne nabino et bo continuer jusqu'à s'abonner massivement na Sarato la télévision et puis na Top Média télévision. Merci na Bombi Kaka, derrière la caméra, la PC Mbote, il s'appelle Josué. Josué, merci beaucoup. Josué pour notre salam madame. Et là, le bani makambo boemek na freiné. Makambo, les kai lobby ou bien les kikami. Oh, les kai lobby tant yo zala été. Ok. Josué, faut faire très attention. Vie ezaka moko. Faut linga mosala ko le kanyoso. Donc voilà, c'est un peu ça. Maman Sarah, bilan négatif, tu as commis déjà dans le 3e épisode, juste pour 30-15 secondes. Moi, commentaire nayo, c'est que les gens peuvent retenir encore une fois sur ces films et un bilan négatif. Non, et ça, film moi qui toko, on a aussi perdu en très bien. C'est perdu parce que ils ont la leçon, ils ont été en akati. Et côté professionnalisme déjà non comment donc bando on a vu ça bassi basali ba film basali théâtre basali ba film et bravo na belle vie Kondi et puis bravo na maman Dina la douce donc bravo na bando on a vu balé wana ya bassi très bien basa fierté Congo. Merci beaucoup Maman Sarah, cette question en tout cas to kenango malembe mena kosenga nanu na Josué tozonga sous na ngambo machine ati la biso nanu extrait ya juste 45 secondes. Il y a prophétesse Oyo, maman Adassa, c'est ça son nom. Et puis tozonga poto lukamoye to commenter ensemble avec vous prophétie il y a maman Adassa pour na Oetali Ursule Pechanga. Merci beaucoup. Saratola TV. Théâtre congolais et zali na misala ya mabe pour nzambe a révélé kinga biloko moko ya mabe makasi sur ndeko Ursule. Nazo rappeler moi mon message pour l'air ya ndeko Ursule pe et c'est koka qui pour nzambe a insister. Nzambe a insister tozo mona makambo zo bimana toile. Nga nazongeli message pour na ko faire comprendre ndeko Ursule eloko moko na bandeko nyonso oyo pe balantaka ndeko Ursule o pe ba soutenir kaye bo comprendre un message c'est très important pour sa vie et même pour la vie ya bato bazolanda ye ceux qui la suivent ba soso la message oyo bandeko na lali mbala moko na expliquer na message oyo na monaka nini oyo nzamba la kisinga pona ndeko Ursule nzamba la kisenga pona ndeko Ursule ke na komi na ndako moko na butu na ndoto porte fungami na ndako na koti na ebite soki ndako nani na moni mutu te na bandi ko avancer molimo nzamba zo memanga ti na koti na pièce moko boye kokota na koti na pièce sango na tala bona kati ya pièce sango loka liboso na remarka ke zaki ba sapato bandeko nangi bolandanga bien pona ebike bolandanga message au bien te nangi bolandanga bien lelo na moni ba sapato belé na se et sali penda donc et mati vraiment sali et mati likolo ba sapato belé ah tant na pousse na ba sapato belé boy na mandi ko tala bona kati ba sapato molimo nzamba fungoli nga miso mandi ko mona ba sapato nanga na teli bo sapato nanga na teli bo sapato nanga na mo ba sapato nanga belé esika wana oh na mandi ko kama na ba sapato nanga esani ah
oh wapi naza wapi pa nani basapato nanga awe komi ndenge nini na bandi kotala nazotala namoni basapato nanga basapato ngo pe namoni ya bien basapato bon basapato oyo nyonso tu ya basapato na biso nyonso ezaka nango ka bien mais basapato ezaka mingi na somo olati une fois pour na occasion mo basapato ya ba likolo ya ba cher basapato mo bongo basapato ya mo batalo ya ba kobima nango wana ba soirée ba biloko mo bongo basapato vraiment o to benga basapato malonga biso basi to yebi basapato ya bien ah na mtu kama mais na reconnaître basapato nanga nyonso pour na basapato nanga na reconnaître ango basapato nanga awe zo sala nini na tali bona kate basapato na moni basapato mususu na yebité entre parenthèses basapato ya batu o ba yebité ke basapato na bango za kuna na ngito soso la message o sikoyo tant nazo tana kate basapato wana nazaki tellement choqué na kate basapato na moni sapato moko boye et pasuka enzuluka e katana katana ko la tango duti sapato mo ebeba molimo nzamba zo ebisanga ke sapato wana moko na ngoye wana tanga lobi nanga bongo na talibu na moni Irsil bande o mamna zo ebisa bino nga yoyo nga adasa na kosela na nzambe makamte yango so na oloba bona banga te pona ebiki na oloba vérité nzamba protéger nga oya lakisaka nga aloba nanga loba likambo po batu babika na moto na tindeli message abika na lobaka sans crainte na pesa déjà message wana na moni Irsil ton na moni Irsil a moni ngamba mo abangi akangami sikoyo na komoni soki ba monyo sikoyo ozo bomba na neti ba mona oti ozo bomba na ba mona yoti mais Saint-Esprit a dévoilé penze longi na ina moni Irsil na kwa mira kangami tala basapato bato bele tala basapato nanga ya ye moko sapato nezaki na kati wana e panzana na oloba makambo solo na miso nzambe na kobanga wana na shock wana ko kamwa mama na yebi yo te to mona na te na tala ko kana théâtre l'air wana za ko ta théâtre à partir un message wana na soka décision ya ko tala plus jamais théâtre j'avais compris ce qui se passe dans les théâtres na batu mususu o baza na théâtre ngaso nzamba yebisinga mutena otanga kombo na eti na opesa pe message pona eti po nzamba yebisingeli ote pona ye nzamba yebisinga makambo ndeko sila message apesa nga yango wana na kokosele likambo te nzamba lobaki nanga makambo kobota na ye pona ngeza message mo nzamba apesa nga ya kitoko makasi pona ye tant nzamba apesi message mso ko reprendre mwana na ye je veux le dire na bandi ko zo ba sapatu nanga na no sapato na ye wana ekatana wana epaso epanzana na na bwakeli yango na bwaki yango place azalaki na bandi kozoba sapato na nga nazo kongola basapato na nga na shock na mbangu na bima wana nakende na basapato na ngai basapato mosusu ezalaki na mikolo nango ezaka bato oyo batalaka ye oyo baza captivé nazwi basapato na ngai mpo na bima Saint-Esprit siko azo ebisa ngai message na ngina pesa susu na ndeko sina pesa na bandeko botalaka ye bandeko signe ya sapato nzamba pesa ki ngai ba sapato nanga o Irsila yibaki eza d'abord ba étoile ya bato et là nzamba zo esanga place wana ezali ke Irsi asalelaka ba étoile ya na robomba te so ozo linga ke ngana bomba na robomba te na ko bomba te ezali pona bolamu na ye moko pe pona ko sauver bato o baza ba ignorant o mona makambo na vie nozo ba place utate eza ponde kwa Irsil à se repentir soki nzamba zo insister ton na ye komi sikoyo à se repentir po bande ko to ke na biso na 3e guerre mondiale nyoso tozo sala nanga bomona nga suti tango ekoki pona ndeko Irsila se repentir on ezali ba étoile ya bato oya salelaka soki nzambe to bakisana to analyser sika o momoke soki nzambe azolakisanga ke ba sapato na ye moko epanzana ça veut dire que ye moko en elle avait rien, elle n'avait pas d'étoile azali une étoile ezo briller te ye moko azalaki na bénédiction te yango il fallait aïba ka ba étoile ya bato si on comprend le message eza clair
po ye moko nzamba alakisi ba sapatu na ye moko ekata na epanzana mais ba sapatu ba musu nyonso zaki ya mibimba ya bien. Donc moi j'ai compris, na comprenant que message, na suis par nanga na zaki délivrer nango, na suis ba sapatu nangai, na bimi ne sikona ba sapatu nangai, na ndako wana na kei mais ba sapatu mususu wana etikala ki place wana. Siko ndeko yo o yeba kite. O talaka théâtre. O landaka ndeko Ursule. Peut-être au soutenaka même, me comprenaka le côté. Nan nos révélation en zambete. Soso la message o. Soso la message o. D'abord pour na yomoko et puis pour na ndeko Ursule. Pour na ko sungaye. Pour se repentir pour ndeko nangai soki penda to lingiye. Bible dit ce na Galates 5:19. L'idolâtrie et au sang sabiso romo na nzambe. Ezali et tumbu oya munene donc péché moko o nzamba boyo kwa idolâtrie zate. Au lieu yo sunga ndeko na makambo nzamba ebisiye non okozwande mosali ya nzambe o mema lisumu zwa malédiction bandi ko finga ndeko bandi ko finga mama dasa mais ozo sunga ndeko o nzamba pesi message ti po bima na makambo so nzamba lobi bongo seke nzamba ebi ezanga te mna lobi pe yo moko ka muntu ozo finga na yo moko basapatu na yo ezawana oyebi eloko azwa yo te po nzamba alakisenga basapatu alakisenga makambo te. Donc message au ezali pour ndeko Ursula zonga en elle pour se repentir pour azonga na makolo nzambe puisque tant est comme na suka ce qui nzamba zo bambo ngam na lobi boy makambo Ursula rekende de pire en pire puisque son nzamba sa révélé likambo na uta oloba awa et olekate il faut o nzamba lobi s'accomplir. Ceux qui se repentir nangote makambo ne bandolanda e nzamba ko bando exposer de plus en plus. Pour il y a des gens qui réclament leurs étoiles. Et en a ban nzambe o ba perdre ba étoile na bango. O bazo mona makambo vivre makambo pa passe na vie na bango bazo e ba place ezo utate. C'est peut-être pas ba famille na biso. Et ça peut-être makambo famille te. Famille ko kota ko fungola porte. Famille fungola raneka a porte. Mais tala lelo neti ngai nandeko sitoy banite. A famille nangate nandima ki yangote na yebi na moni pe ndenge nini te menzo kaka ndeto tala théâtre o koti na alliance na bango kaka soko fungoli telo banjo tala théâtre nga tala sous théâtre te na comprenera mukolo wana nzamba expliquer nga bien. Donc voilà message na yela ki ndeko Ursule na vie na emoko ayebi mo ndenga memaka vie na ye ayebi ndenga tambolaka nzamba zo benga epo alingiye nzamba zana oya bombela ye pe na pesi proverbe 8:10 makambo nyonso esimbami na maboko nzambe nzambe mutapesaka nzambe mutatombolaka la bénédiction vient de Dieu ezali po abongola motema na ye ezali po nzamba salela pesa ye oya bombela ye a se repentir nango po abikisa bato ebele onga na mona ye basapatu na bango esika wana tika tata nzambe azwa lokumu ba message na memaki lelo yango wana na pesi yango lisusu na meki ko expliquer yango bien lelo pona ndeko Ursule po ndeko Ursule ayebake nzamba azomona ye et puis ndeko Ursule ayebake nzamba sa pesa ye nyonso aza na mabota na ye ya bien aza stérile ata mokie te soutien nanga pona ye nazobondela pona ya répondre na o nzambe azosenga ye nalingi bino nyonso ndeko Ursule na lingie na bolingo nzambe ndeko sila na lingie na bolingo nzambe bana nzambe nyonso tu na lingi bino na bolingo nzambe bozwa message o bokumisela ndeko sila na ndeko Ursule vraiment ceux qui souki so azongi te na kozonga ko partager ba message mususu vraiment na pesibiso une très bonne journée mes bien-aimés dans le Seigneur à très bientôt au revoir. Saratola TV. Nous sommes de retour. Hein? Nous sommes de retour sur ce plateau. Rien à dire. Nakanisi Bolandi Binonioso. Balandi. Prophétie à maman Adassa. Mais je suis apparemment un problème. La caméra n'est pas juste. Soit lobby au solution bien tête. Tango 12 faux ou angoat. Ah? Ah, so solution technicien bien tête. 12 à la na micro.
pour ceux qui ont un concert ingénieur déjà ozoa olinga mwasi na he au finaka RK vocal na donc RK vocal na donc comme kakedo il faut yemba affiner lui opena nini comment babe yango nini bouton wana micro na yo ele kalisusu tek tui kao kapo voilà pour afutisa yo on a ndenge sengeli Mama Sarah d'abord yo zali nano mutu ya mayele c'était to longwe na o Italie c'est que biso to lobaki tout au début il y a ba situation oyo il y a Gomez Mama Ursule Pechanga na bande ko na biso il y a les Abakouk il faut qu'on se le dise to voilé ba fasté to lobaki ke bitumba oyo lokola ndenge e komi ko kende sur le plan physique boy et longwe professionnel c'est fort possible et comme appelle sur le plan spirituel. Ouais. Le lotomoni le spiritualisme est comme comprimé na kati ya makambo wango to lobanini ke maloba na biso nganga. Maloba na ngai nganga. Na bisio tadi. Ils a passé, ils a passé pe mawa. Mais ils ont l'accepté kaka makambo to loba to kosa te. Prophétesse wana na ebiete. Il y a pesa ka ba professeur pesa ka ba prophétie pour na batu na famille na ye. Baza na batu bana mikakatano ebele. Ba luka ba solution à vie. Bazo zoate. Nzamba zo laxate. Est-ce que nzamba zo laxate? Ba Abakouk. Na ba est-ce que bi na ba pasteur ba côté sa tendance? Oui. Pasteur a les émissions tellement il a fallu aller au bon faire. Basé belé, surtout il y a bah au cas il y a réseaux sociaux basé. Local il a si là aller au bon pechanga. Il y a eu pena prophétie simbité. Donc t'as dit to kuma ka ti musika ya kolobaka ba Abakouk eza banda ba rebelle. Non, c'est un réseau, il faut en tout cas vous qui suivez l'émission tout ça là, vous devez comprendre talana nos degrés à niveau bakendaki. Walter qui n'était même pas mutu au biso toyebaki. Basalini oso pas que nous golukana compte privé ya Walter. Musale. Tout ça c'est pour détruire. Balongo wana bamoni que Walter azana ba nerf solide. Baké tina États-Unis. Dans Hollywood, bati di ba délégué mu. Donc ba délégué une personne physique. Aketi akeko funda. Nous sommes là pour déstabiliser Ursule Pechanga. Bomona qui même ba capture donc ebima qui comment on insultait Abela Gali Boma, elle est folle, elle est boyée. Aujourd'hui, ils ont des prophéties. Qui sont derrière Babiloko Oyo? Est-ce que c'est pour faire avancer le monde cinématographique Yambo Kanabiso? Est-ce que les Apona ko honorer Batuango Obino Bozoko Kumisa ou bien c'est pour chercher ya ko faire clouer bango ko kotsa bango na potopoto na bosoto? Déjà Sarah, quand tu attends maman prophétesse, je dois du respect na ba serviteur de Dieu, ba servante de Dieu, na pe sabino boto c'est. Lorsque yo ozoyoka alobiete amoni na ba sapatu na ye. Ba sapatu ne à luxe. Ba sapatu na ya cher. Ba sapatu ne ya mutuya. Mais amoni sapatu moko boya salité, donc il y a salité bo soto parmi ba sapatu ne ya propre. Amoni boy esprit de Dieu. Et talicier que sapatu wana. Ya pechanga. Ya salité mukolo te esprit de Dieu et yebisi te ke pechanga. Mais esprit de Dieu et yebisi sapatu o ya salité wana parmi ba sapatu no lix mukolo nango ye wana. Siko ye era taliboye amoni ke pechanga. Donc Nzambe ne connaissait pas le nom de Pechanga. Nzambe Pechanga te. Donc ce qui Nzambe la yo ba Pechanga te, c'est que dans Nzambe qui la Pechanga te. Oui. C'est clair. Oui. Parce que Nzambe foye ba mutu na omoni ba prophétie ezaso ke na prophétie si la kuda. Nzambe zo ba ke si la âge avancé. Donc mokeli na ya zo reconnaître que moi na langa âge c'est nini ekoli.
Le serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Respectez-vous. Nzamba précision. Ouais. Tala Nzambe a précision. Prophétie nyonso ezalaka na batatonnement ezalaka mankiona. Nzamba tatonnement Nzamba ebi peshanga so peshanga ndoki ola kisomba mo kiza peshanga benga peshanga na kombo na. Ouais, Ursil peshanga. Nzambe na wana so reconnaître peshanga te ya. Amoneka sapato ya salite lobi mokolo sapato ya salite ye wana. Yondo e komona kiza peshanga. Do yende muto a reconnaître kezali Ursil peshanga don Nzambe ayebi kiza peshanga. C'est que ça maman en tout cas c'est et puis lorsque on dit prophétie et cause en bien et cause à la prophétie à bien Nzambe atalisio apesio message mais la façon kandenge bolatisiango bilamba et puis si vous regardez prophétio la personne qui sont en train de partager ango les abakou ceux qui soutiennent Maman Sila bango ka batu bazo partager ango bango ka batu bazo salela bango ba émission tout ça. Mais est-ce que sur le plan spirituel t'as dit comment on a mutu na sapata salité eza étoile te mais maman prophétesse a confirmé que ezali étoile maman Ursil a travaillé na étoile ya baninga na ye et puis asengi tala prophétie c'est pas pour diviser s'il vous plaît prophétie est divisée à kate. Prophétie est longolaka batu pembeni ya muto bazo pesa prophétie te. Prophétie est kimisaka mutu milier ya batu te. La prophétie est yaka pour épée sa solution na ba orientation. Mais lorsque vous demandez à toutes les personnes qui suivaient Maman Ursil Peshanga d'arrêter, c'est quoi votre émission? Campagne on est où là? Et puis maman, je vous trouve, excusez-moi, toute belle là, aux ânes naturels, le col de moi c'est Tété na lobby azan naturel. Non. S'il vous plaît. C'est bon. Comparé na ex na yo, opesinga kanda, zoye comparé na ex na yo. Tona soki femme de nuit na ozarala ye zoye comparé na ye am nom nene tia o comparé ngana ndene et pas escroc Sarah tu aza prophétesse te aza escroc tuna ngani déjà ozu wana la teke zakini ozu ba foulard o kanyo lo ga mutabuda bo to bisa maman trop naturel très simple maman votre extérieur en tout cas est reflété ma cambo intérieur et bien c'est-à-dire ce n'est pas bien. Vous venez avec un message important de votre sœur. Mais déjà, d'office, déjà épaissi tendance au yosa, sans pour autant à définir que vous êtes Abakouk. Et puis quand vous demandez, Nabino Baebozo continue au landaye. Et puis aujourd'hui, s'il faut dire un mot, Sarah, soyons corrects. Soyons bato bo adoraka muto ba adoraka penza na réseaux sociaux loka sila zate. Est-ce que Ursil ezana bato ba adorae bazate nga kutunye na okele mawana yo tobite justice makambo za ko eza clair biso mais ana mutu te Ursil azana mutu alobelaka ete yete mutu da yokeli Ursil maweza nga eza Sarah eza Demer eza azana ina mutu te ndeko moko aza na poto boye ba comprendre que non l'injustice commis trop azana mutu te adoraka ye wapi nous connaissons tous na YouTube s'il y a une personne qu'on adore et que mikolo bakseli bango kombo à part les abakouk bakomi ba ange adoré wana mère ye moko moto apesi les anges adorés biso toyi non bazo sape na musala bongo tio eza musala pendati bazo sape na musala mais maman ce n'est pas bien maman ce n'est pas bien vous avez une famille aujourd'hui ce que vous dites là pour oyebike vision ya Nzambe wana vision ya Nzambe wana moyen que nous prouvons la justice et alité parce que tu touches à sa personnalité. Elle a une famille aujourd'hui. Et par à travers la étoile là-bas. Il y a péchanga ngo azana étoile te. Sora à travers la étoile là-bas. Abanda oleka sila depuis bazana groupe Simba. À travers kana étoile là-bas. Na famille na bango azana batu ba na étoile bazate. Soki lelo bakolo ba muto azo travailler pour na étoile là-bas ba sila parce que
na minute au péchanga ça ra filmer te étoile nga zo travailler zo ça donc nyonso yo ba étoile et yo kolamwa susu lorsqu'elle est allée au Nigeria ba étoile wana et la muki et lati et lisusu non mais pourquoi vous jouez avec tout le monde comme ça? Ce n'est pas yango na sengi ba fan nyonso ba mourir ya théâtre kulutu nangai nani modero apesa qui communiquer o ya lobi ba fan bazo boma théâtre les fans bazo aider ba comédien ya ko avancer té bazo aider ba comédien ya ko avancer té les fans vous devez faire très attention famille Libota s'il vous plaît vous devez faire l'exception. Il y a président Douche, il y a président Sai, il y a ndeko nyonso o bazana Kinshasa bosala théâtre. Mama dit non, bafan na bino nyonso, vous devez faire très attention. Et puis t'as dit na katio manu ba muke. Ça c'est grave. Ici la Sarah, ça film net botolo bela. Bilan négatif ya nani? Il y a belle vie. Tozolo bela, carte sur table ya nani? Il y a Dinana. Au sommet de place si la salle ba film péchanga salle ba film non au moins place à fongoli chaîne abi na ko tcha ba film semaine non même pas siko yebsanga campagne moi sur azo salle là non yanini en tout cas il faut faire très attention qui sont les fans yazo luki la péchanga héros ba fana péchanga ba tala nini ya péchanga péchanga tcheli bango de nini siko batala po ya osala campagne de déstabilisation donc chercher ya ko yinisa ye et pas batu na bande ko na ye ba étoile ngo ye péchanga zo yi batu be étoile batu wana ba fongoli porte ndeni popo mutayi be étoile na yo fongola ki porte etambola batu wana ya ndengeni et puis pour aller plus loin péchanga kanga si la mabota il faut arrêter. C'est ça et puis ça c'est grave encore. Il faut arrêter. C'est grave. Na lien nini et puis maman na tanga lo baba sapatu na moni bata Jonas péchanga bozana lien nini po ba sapatu na yo et comme etika na ya péchanga. Sapatu na yo même sapatu na yo professeur ngozo fondé il faisait attendre moi ba lien biso to ba maîtresse na ba maître to ba na mbinza il faut moi cohésion moi triangle bien to yebi na biso ke ba MG ba koza le belé ba mugu et tout bangwaka ba fandi do pole keza moi pas ça moi bien siko yo tiango salité triangle na obetango mabe oyemani atatie mais sapatu na yo et se retrouver na ba sapatu ya mama Ursule Péchanga na moyen nini na ndenge nini mutu sora zo botate ya liboso ya volonté nzambe ouais c'est le bon Dieu balé ezala ke tamboleli na inde tozala bo etadi nzamba lobata msu sara obotaka mwana moko ça c'est pas na bolenge nanga na boyaki kobota zemeye na longola mwana ngo na ozela suni nzambe déjà si asala déjà bon siko mais siko sara est comme aka plus grave musu soupe mutu ye moko na bikota kota na bitambola tambola ala na musicien o mabe pona libanga mabe azonga koto mabe akoma bia mabe akoma mpampata mabe akoma mama nani oyo komone na mama biso nani mama Amida Chatir mabe akoma Sila mabe akoma Sara mabe ozoleka leka be tada mabato na nyaso bimana bango oyebi biloko bazozwa na vie na ote na mesana na Yesu atana zangi ya kopia na mesana nanga na ye atana zangi mbongo eza vie tadi eza na lisolo akobeta en tout cas musika na masina Nzambe aya kozwa ndeko na biso Enis aujourd'hui elle est au Yaza bisika na maya salité où on insultait Ursule Péchanga où on insultait cette dame avec toute sa petite famille ses parents. La humiliation que cette dame a subie dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le bon Dieu a commis Kotombola ye. Ursule Péchanga a na relation, alliance na Nzambe bisoto ebité. Aujourd'hui, c'est qu'elle fait. Et d'ailleurs, elle-même s'est retirée. Elle s'est retirée na scène. Na bato théâtre akoma na ngamu na ye moko siko betwa lango muto yo azalaka na besoin ya ko utiliser betwa la bato il faut azalaka kana kata maswana po na maswana a retiraka betwal mes frères ezali mabete na réseaux sociaux na yaki ofanda lobi Sara na sali ba analyse il y avait ezana deux comédiens opena ba vie privée na bango na ba vie ya ba famille na bango ezalaka les sous respectés à cause il y a bande konabiso il y a les abakou eza belle vie qu'on dit na Ursule Péchanga
Ce qui est pas ya Belleville et Simbité Mbangu et pas ya Ursule Péchanga. Voilà pourquoi nous lançons ce message. Ici, la prophétesse a dit Bolanda lisusu Ursule Péchanga te. Bo se retirer na ye parce qu'il faut à se repentir. Alongwa kati na monde wana kati na makambo wana. Non peso maman. Mais moi, je viens vous demander, tous les Congolais, le chrétien, vous devez tourner les dos et pas batunion sur bazo salamabe. Ursule Péchanga, kangama na nzambe. Ce qui peut nzambe doit zate ngamu na yo ke lukaye parce qu'il est temps aussi. Mais moi, ezo sanga pasi. Comment on a question? Moi ça me dérange. Ngana ndimi na nga prophétie yoka to yokana. Ba Abakouk, nga tala ki onte na tala ngo pa ba Abakouk. Pour moi ça ngwa ebani na te chaîne ne pe ba ta so bien. Donc c'est que ba Abakouk nde ba ofule la biso yeto yebae. Donc nga mama prophétesse nga ndimi na nga prophétie na yo. Malgré ça lokuta nandimi yango parce que na ba angle nango tout so tozi musai na nzambe to che awa pesa biso explication ya sapatu lien nini bozala ngona si la Péchanga donc nyonso wana emona neza lokuta mais po ba Abakouk balingi bandimisa ngo batunga na ndimi mais ba Abakouk bobosana te toza na prophétie ya sila oyo biso nyonso totelema tosala ba émission tozala contre pona mama wana c'est que wana pesa prophétie ya solo tadi na sengi na foto sape analyse wana nga selonga nandimi prophétie na yo ya lokuta ma sœur loka ba Abakouk balingi bandimisa ngo batondimi tozo yo kapé tozo sa l'émission ya prophétie ya sila comme ça tolanda ya bike Péchanga ayibaka beto la batu OK ayibaka beto la batu bon tolanda pe tolanda pe prophétie ya sila c'est que bango mbale ba bandoki et pourquoi prophétie ngo kaka na temps oyo yango na lobby c'est que bango mbale ba bandoki so prophétie wana eza na temps oyo eza actualité comme Péchanga ya na actualité yango apesi prophétie mais mama oyo Herbi apesaka prophétie ya sila azaka na onarando na mutu te azaka ye moko toloba prophétie ya mama Herbi eza ya solo tadi deuxième émission toza na prophétie wana merci bandi zambe kuta zo reconnaître abi si l'âge est avancé malingi ka ba maquillage pas zonga mwana mkenga te nzambe mtalobi na mama Herbi tozonga na prophétie. Nous allons venir sur ce message là bandeko na 1 minute pour finir. Ça fait trop mal, ça choque, en tout cas ça choque. Il y a des choses, il faut parler. L'émission, on ne peut pas côté Kango Kaboué, Brit Kaboué, moi, ça me fait mal. Nga ezo sanga passé. Et puis les Abakouk, bino bozo sepelana yango. Aujourd'hui, Herbatu, les insensés mususu baba finga kaka mama si la pona o etali mabota boyaka koloba pour défendre. Mais le lobo komi ko partager vidéo oyo po boyo kike. Il paraît Mto akanga mabota ya mama si les ali maman Ursule Péchanga. Est-ce que eza na place? Est-ce que eza na place? Heureusement Belleville Kondi aza blindé Bodenda. Ursule Péchanga peut faire comme a blindé. Basimba ki dinana kuna kuto fali kuto akosa ka kipa koko. Bayaba memela biso Sara Masiala na dina na batiake ba kuma mwasi na mobali tondima yango ngana sarato sala émission on a fait face na bandekwana nyonso pour prouver que ezali makambu ya lokuta eza mission na biso auto côté la abatu sans pour autant tenir compte que na suka bakopesa biso mbongo juste pour na ko laver image ya batuana lobe ko leka lelo merci.